live bato bayambaki ondenge mosusu azalaki kutu azokoka kotambola te me etikeli esika tosukaki wapi na 5e porte oyo balatisanga tenue militaire tokutanaki na Christ mais jusque là naoyeba te ke o Jésus Christ porte ya mibale ezalaki bapesanga ceinture, porte ya misato bapesanga couronne, porte ya 4 nde bapesanga sapato me nazali déjà porte ya 5 nde bapesanga machette bakotisanga na ceinture nde bayebisanga okomi soldat ya Jésus. Na mbala moko nayoki solo moko ya biloko eye na ye komona ange moko aye kokota alobi alleluya alleluya esengo mingi mpona bato nyonso baoya kolia fête annonce meso batie na forme ya carré, c'est-à-dire moto oyo akoya kolia fête oyo ifo motema neza lokola carré etikali moke toke na enlèvement yebisala mokili ke nzungu ebeli kuna na déjà mpona monika bamama ebele yebisa na église mama na église aloba pa mate alobi nzamba asepela te so mwasi akati suki ni suki ya basinga siko na mbala moko era bimi po dirige choral ateki kitambala mutu te suki oyo basinga ezalaki ya baantene ekomi maseke ya nyama sinya kozipa elongi wana ezotalisa ozoyebisa mobali ke yo nde moto okodevierge nga na butu alelo mwasi abota omona mwana mwasi badevierge ye azipi voile pasteur paso omona yango honneur nzaba lobi kende koyebisa bango bato ebele bakokeli felo na point wana osali mariage okosi nzambe ke naza vierge tala conséquence ezokrie bino basterilité ezokrie bino kobota bainfirme ezokrie bino kobota bana maladie bana teti hôpital adeni abino bolobaki koto bato baza te baange babelaka babi te batongeli bino hôpital ya kitoko na lola servante wana azala na sida te mondanga aza na sida azwi tonga ya sida oyo atubi atuba servante wana aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Rendons grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a accordé la vie. Par son sang, par son corps, il fut christifié et il nous a donné sa place. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour à tous ceux-là qui sont en scène et moment branchés, scotchés, placés sur Nazaréa TV pour nous suivre et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Dans cette émission témoignage que vous aimez beaucoup avec la servante de Dieu Maman Déborah qui est déjà sur ce plateau ainsi que son fils spirituel l'homme de Dieu Michael qui est avec nous sur ce plateau aussi et derrière la caméra je signale que c'est Yves Boulofa. Je demande un cantique pour dire un bonjour et recevoir mes invités du jour et on se retrouve tout juste après. Régie à vous.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Madame Nzambe Zawapi, Nabandite, Boza Kosepela, Papa Guy Labala, Maman Lauriane, Maman Louise, Boza Kosepela, Bande Konyoso. Là, je vois qui c'est Maman Betty Kokelea, Maman Foura Tabou, Nika, ma soeur propre, ma soeur à moi-même. Que le Seigneur te bénisse, Nathalie Moussibou, Maman Générale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais au départ, je suis avec l'homme de Dieu, la servante aussi, Maman Déborah, qui est sur ces plateaux, et l'apôtre Michael, à qui je dis shalom. Je commence avec l'apôtre. Shalom, Maman Stéphanie. Bonne santé. Nzamba zo batela bisoka na ngolo ndengo zomona. Live bato bayambaki ondengeni. Oui, bato bayambi pe témoignage ezali, bato bazo benga vraiment, bandeko bazaki na ba malade, bato bazaki na ba santé kotungisama, bazana ba témoignage bazo benga balubi vraiment Nzambe asali. En tout cas ceux qui battent live la prochaine ba ko témoigner ou ba vivre. Mosusu azala ko toazo ko rotambola te mais na sima prière Nzambe asali grâce si quoi ça vraiment bien. De bazo benga penza donc les cas qui malade. Gloire à Jésus, Maman Déborah, shalom. Shalom, maman. Bonne santé. Santé, zanamo bien. Et mon anakak. Yes, Massia Zambomo. Yes, Zambo. Live le Kandingin. Et l'équipe bien, Batouba Benga. En tout cas, Esungi Batou Makasi. Kandenge Papa Michael, Azoloba, Batou Ebele, Bamusu Bazaki Maladi. Koutou Sermoko Bengaki, Kandenge Nalobaki, Nazomona Sermoko. Azoka pasi na libele pasi wana eketi na lipeka ezotambola ti mopanzi oyo ser wana abengi mama ezaki nga na minute wana nazaki moye teme na minute esili nakomi bien pensa très bien donc Nzambe asali vraiment asali. Merci maman mutuna na biso ezakaka mikolo ezoleka bien musala Nzambe eleka bien ezoleka nango bien. Gloire à l'agneau totikeli esika tosuki wapi na 5e porte oyo balatisanga tenue militaire. Voilà, à vous. Tolobaki tosisaki trône de Dieu, tomonaki ndenge tokutanaki na Christ, mais jusque là na oyeba te ke o Jésus Christ amemaki nga akepesanga bilamba porte ya liboso tolobaki bapesanga na jupe na blouse ezanga moko na pondaki porte mibale ezaki bapesanga ceinture porte misato bapesanga couronne porte ya 4 nde bapesanga sapato mais nazali déjà na sapato moye bapesanga double te porte ya 5 nde bapesanga machette akotisanga na ceinture nde bayebisanga okomi soldat à Jésus e tobimi wana toye lisusu nde namonaki bâtiment 2 portes. Donc bâtiment moko ezaki na 2 portes. Tokoti na première porte. Kuna na première porte namonaki batandi sala monene penza ya kitoko. Tala salle kitoko penza. Nde salle wana ba classer ba kiti. Ba kiti bate ba mesa, bate ba mesa, mesa wana ezaki na forme ya carré.
donc badessine bamesa wana nyonso esali neti carré ya monene nde bazotia bakiti. Après lisu na mesa wana likolo ya mesa namoni batie basani ya mbele batourne yango batie bacuillère fourchette bambeli mbeli na kati ya mbeli na mesa kande baliaka o baservira bato. Na mbala moko nde natuni awa ngo eza nini ndako boye eza nini mpona ni mesa o batie boye biloko batie basani eza nini. Na mbala moko nayoki solo moko ya biloko eye do ezomona neti solo moko ondire solo ya ngombe balambi kitoko do solo mpenza me na miso bo namona biloko yango te. Nde naye komona ange moko aye kokota alobi alleluya alleluya esengo mingi mpona bato nyonso baoya olia fete annonce nzungu deja ebeli etikali moke tolia fete. Nga natuni na bi awa eza nini nde bayesinga ke awa eza bisika toya olia fete annonce. Fete annonce to baolia yango na kati esika oyo na bi mpona ni baklase basani boye bamesa boye babi meso batie na forme ya carré, c'est-à-dire moto oyo akoya kolia fete oyo il faut motema neza lokola carré. Moto oyo azoya kolia fete il faut motema neza lokola carré. Nga atuni carré ndeni babi moto oyo motema ne eza côté nyonso ka bien soki oza côté mosu bien côté mosu mabe okende fete annonce te soki mpe bilamba no ekoma salite okende fete annonce te moto okende fete annonce eza o motema na ye mpenza eza très bien. Nde na mbala moko tobimi wana tobimi babi bayebisi nga nano ke ta ekoki kende yebisa na mokili ta eza lisu mingi te etikali moke toke na enlèvement yebisa na mokili ke nzungu ebeli tala nzungu yango ebeli nabi wape nzungu yango babi omona yango te nzungu wana bamona yango te beyebisaka na mokili ke nayoki solo mpenza biloko ebeli tika kende oyebisa mokili bato batika mabe batika masumu basalela nzambe ta etikali moke kaka oyo bazokende fete mpe moto nyonso attaché bilamba na ye aoke feti te. Bayebisi nga ke omoni so boremarke bilamba ekomi salite bonika yango na bi bilamba yango onga na lati babi bilamba bazolobela bizalela malamu c'est-à-dire so omoni bizalele na yo makambo babe ekomi okota luka moye otubela obwaka makambo wana yango balobi ke kosokola bilamba eza kobwaka makambo mabe. Après tobimi tobimi nde toke ekota na deuxième porte kuna na deuxième porte namonika bamama ebele donc bamama bavandi bamosusu bakangi bitamala mutu bamosusu bakangi basuki na bango banwani bamosusu bazongisi basuki nsima bamama kitoko tala bamama santé nga atuni o bamama ndeni bino bolobaki koto bato basa te siko bato bango te nomona bamama te babi eza bamama boye te eza milimo ya bamama oyo baza na eglise oyo basalela nzambe do bamama mokristo oyo bango nabi siko baza wapi oyo baza na mokili so na mokili ozosambela nzambe ozolanda makambo nyonso nzambe azoyebisa yo ozolanda doctrine ya nzambe nde baotia yo awa siko bamama wana babanosala nini bamama namonaki bango baotonga bilamba bamosusu baotonga na bamashine na batonga bamosusu baotonga batapi bamosusu baotonga batriko do mama na mosala siko bamama wana bazalaki dirige na ange moko oyo azalaka liboso na bango siko bamama wana bazalaki koloba te bamama bazalaka calme mais soki mama aza na posa eloko omona tomboli mosapi ere azotombola mosapi après ange atuni ye oluka nini ayere naza na posa atonga mpe bazwi tonga bapesi ye bamama baoderange te bamama nyonso na mosala azosala ne abi sikoyo bamama yango baza bababa baloba te bazosalaka basini kotombolaka maboko babi oyoki te nde aluki wana pesaka singa mosusu alobi pesaka tonga balobaka nde bayebisi nga ke omoni ya balimbi bayebisi oke yebisa na église mama na église aloba apambapamba te mama na église aloba na autorisation
maman na église okoza te obetaka masolo te pe maman na église akodomine mibali te ata oza na talent ya ministère na yo ata ministère na yo ozosala miracle okodomine mobali te puisque mobali abimaki na lopanzi ya mwasi te eza mwasi nde abimi na lopanzi ya mobali bayebisi nga boye tala par exemple nde boza wana na mokili yo obeli makasi ero obeli makasi ozangi makila moto azwi makila ne apesi yo sikoyo so lobi na lobi ofingi lisu motu wana apesi yo makila este so baregrete okozwa libabe te na bino okozwa libabe mpesa na vivra na makila na ye abi bon mpo na nini borespecte mibali te mibali mobali eza nzambe akela ye mpenza mobima me mwasi bakela ye nde bakeli mobali te mwasi babimisa ye na lopanzi ya mobali babeni kode moko ya mobali nde badesina mwasi sikoyo moto abongo apesi yo mokwa na ye mpo badesine yo eske okotosa ye te botosa mibali yebisa me bamama baza ka bamama église te tina ndako bamama na ndako barespecte mpe mibali bamama batosa mibali omoni moto babengi mobali ata aza mwana moke me so aza mobali yo mama kofinga ete tosa ye nde baye koyebisanga boye yebisa lisu na église bamama so bazoya église obie bazoprie bazipa mitu na bango bapriere bosalaka mitu botie voile te nzambe asepela te botia mitu na bino bozwi bitambala bokangi na motu so mama ozoprie obie oza na église mais soki oza na suki ya milai suki ya milai suki na yo eza milai ozosuki ya milai wana okangi nwani obie ozongisi nsima ka modele osali wana ezorepresente voile na moto akangi kitambala na o azipi motu na ye o akangi nwani obie azongisi suki na nsima ekweyi boye ezaka voile donc oza ndemo mais so oyebi ke suki otongi kombo ozoyoka te bino bolobi kao basuki na biso eza makasi otonga basuki so oyebi ke okangi suki na yo eza kotonga zwa kitambala tia na moto mpe oyebi ke okati suki puisque alobi nzambe asepela te so mwasi akati suki oyebi ke suki na yo eza kokata zwa kitambala tia na moto donc kotika bongo te bozosala prière bokangi basuki na bino bozotia bitambala te tala forme bokomaka na mbala mo balobi na nga tala na mokili nga mpe natali na mokili namoni église moko na otanga yango kombo te me nakendaki mpe ntina église wana nakende oyebisa apôtre na bango namoni na église wana mama moko azodirige chorale akangi suki ya basinga siko na mbala moko erabimi mpo adirige chorale atiaki kitambala motu te suki oyo basinga ezalaki ya baantene ekomi maseke ya nyama donc mama na akomi neti moto alati maseke azodirige chorale na maseke abi mama oyo azodirige chorale abie na église mpo nani motu na ekomi maseke ya nyama abi omoni basuki na bino bokanga nga nzambe nasepela te mais ere bozokanga so bozipi mitu te bokoma neti bato balati maseke ya nyama orke lise fe mpe na motu na alata maseke ya nyama yo mpe ere ozwi maseke ya nyama otie na motu bokomi ndenge moko yango ifo bozipa mitu mpo nani bozokomprendre te mpo nani nazoyebisa bino makambo abie bolingi koyoka te tala mama nde motu na ekomi maseke abi omoni ata yo ozoprie na kati église suki na yo oyebi ke na kati suki obie na tongi suki olie ozipa motu te yo wana otiki ka motu polele na minute wana ozomona motu na yo ekomi na maseke ya nyama ere ekomi na maseke ya nyama na minute wana nzambe moya yoka priere na yo te puisque lise fela kobimake o motu na nga tala maseke na motu na ye babi omoni kende yebisango na mokili botangaka bible te botangaka mokana 1 Corinthiens 11 verset 5 bobona makambo nyonso wana eza na kati mpo nani bozozipa mitu te nde baye koyebisanga lisusu mpo na makambo ya mariage so bazobala mwasi moto babengi mwasi nani oyo bakozipa ye voile elongi bazipi elongi na ye ekoti na kati ya voile eza moto oyo ayeba mibali na vie te
soki oyeba mobali na vie te banda obotama oyeba ata mobali te oyo obali mobali na liboso akodevierge yo ere ozosa mariage okozipa elongi sinya kozipa elongi wana ezotalisa ozoyebisa mobali ke yo nde moto okodevierge nga na butu alelo mais makambo bozosala na baeglise est ce que bapaster bazoteya te alobi nzambe azoregrete omona mwana mwasi abota omona mwana mwasi badevierge ye azipi voile paster mpe azomona yango honere nzambe alobi kende koyebisa bango bato ebele bakokeli felo na point wana amoi ke babongola mitema abi botanga bible te ere bakebala rebeka ere bazoya na rebeka serviteur abraham azoya na rebeka baye bakomi na esobe moko rebeka amoni de loin mobali moko na esobe azoya mpe aotangaka balivre nde atuni serviteur abraham ke mobali wana nana katikati esobe kuna alobi wana mobali no ezaka omoni mobali bisika ozoke ekota libala moto wana nde ye bible elobi rebeka azwi voile azipi elongi na ye mpo na nini alingi atekisa isaac kenga aza vierge mais lelo ekomi kozipa na sentiment sikoyo natuni sikoyo so na bota obienga nayeba mibali sikoyo nalingi nasa mariage nalata voile te babi te okolata mekitambala ti awa elongi no libanda kozipa te kokota na voile wana te lata robe na yo a voile lata kitambala na yo tia awa me kokota na kati ya voile te me lelo bato bakomolata bilata-lata bakomolata kaka na désordre nzambe aosepela te yango alobi bomoni bamalédiction ekomolanda bino osali mariage okosi nzambe ke naza vierge tala conséquence ezokrie bino basterilité ezokrie bino kobota bainfirme ezokrie bino kobota bana maladie bana teti mpo na nini botosi mongongo ya nzambe te il faut botosa mongongo ya nzambe bosala nyonso ndenge nzambe alobi balobi yebisa na église makambo eza na bible balongola te babatisa te ndenge nzambe alobi ekotikala bongo mosali na nzambe moko akosa bino te ke wana ya bible eza ancien testament non banda jésus ayaki na mokili alongolaki ata likambo moko na ancien testament te au contraire ayaki mpo abongisa yango ekoma lisu kitoko après bayebisi nga lisusu yebisa bamama mama nyonso na église efo aluka bosalasala abi tala bamama baosala nini ngabi baosala misala abi oyebi mpo na nini bamama bakóma na église soki basali appel soki ekomi heure offrande bamama bakangi belongi bakiti belongi na se mpo baosala mosala te mais soki mama azosala mama azoteka mama aza mosala mpo apesa offrande omona yango grave te babi botanga bible te babi basi nyonso oyo babandaki kolanda yesu babandaki kosunga jésus c'est-à-dire mama nyonso abi est-ce que bato babanolanda yesu ezalaka bamama si bapapa mpe bazalaki bantoma bazalaki mais mpo na nini bainsiste kaka basi puisque na église bato batonga église eza basi bato basungaka eza basi bato bapesa badimba offrande eza basi ata nde noteya bo oui bapapa bakopesanga me akoleka eza basi basi efo basunga efo boteka tala mama na mama oyo asimbi tonga azotonga tricot oyo azotonga tapi oyo na mama na mosala ne mpe bayebisinga bo bamama oyo baza bachrétien batia makolikolo te bazelaka mibali te oyo nozelaka ya na salaire non luka mosala lui te mpo crise ekota na kati ya église te mpo église ekauka te apres baye koyebisanga boyebisa bamama balata na ndenge ya bien mama sere en crise okolata lokola mopakano te mais lelo na kati ya baeglise nzambe azoregrete na kati ya église omona mama azolata elamba
mipende nyonso libanda omona mama azolata libanda tolo nyonso libanda mama azolata nzambe azosepela te donc babiboye yebisa bamama batanga bible te bayebisaki aron yo na bana na yo na bagénération nyonso tokoki komona mipende na bino libanda te mais comment lelo mipende ya bachrétien eza libanda chrétien akotelisa mipende ne libanda te abi bato bazoprépare koke na enlèvement il faut balanda modèle ya nzambe il faut balanda dessein de l'éternel est-ce que midele toza nango eza ya nzambe vraiment nzambe azoregrete abi exemple ekouta na bamama alobi boye nazokamwa donc nayebisa baloba na bible moyembi aza deuxième pasteur pourquoi parce que avant nano toyokama te na pasteur toyoka na bayembi mais comment bayembi bakomi à part bayembi bakomi à part bayembi bazolata lokola mipakano surtout bayembi ya basi bazolata lokola bapayen yebisa bayembi oza mwasi lata kaka modele oke na église eza na modele mosusu te so ozoyemba oza modele mosusu so oza église oza modele mosusu soki ozoyemba mpo na lokumo ya nzambe il faut kolanda modele ya église alobi bado nyonso oyo bozozwa na kati ya église eza mpo na édification ya église eza na don te kozala libanda ya église ezala do ya prophétie soki eza libanda ya église eza lisu prophétie te ekomi bonganga ezala koyemba so ozoyemba modele ya bamusicien mokili ozopesa nzambe gloire te ozopesa démon sankai gloire abi démon oyo etala mizika ya mokili komona yango sankai bana nzambe il faut balanda modele ya nzambe babi omoni otala na buku na livre de vie de l'agneau kakoma 144 000 personnes pourquoi parce que bino nyonso bosala modele na nga te bosala modele na nga so bosali modele na nga nde mokola enlèvement boke na enlèvement bolanda o nga nzambe nazoloba nde tobimaki alobi est-ce que comprendre makano oloba na bina comprendre o très bien mais wana noyeba te ke o Jésus ale tobimi e tobimi na kati ya ndako oyo nde namonaki hôpital ya monene otali hôpital kitoko batie bapavillon ebele namoni kuna na hôpital wana nazomona baange mosusu akomi awa accoucheuse baange mosusu akomi infirmier baange mosusu akomi docteur donc ebele kuna nde nakoti na bi hôpital wa ndeni abino bolobaki koto bato baza te baange babelaka babi te baange babela te baza baesprit baobela ndeni esprit abela te na bisi hôpital ona na mela kisi bakisi bo ebele babi hôpital oyo batonga mpo na bino bato ya mokili batongeli bino hôpital ya kitoko na lola na bisi koyo tomelakisa yango hernie abi omoni ere obela so ozobela oke na pase babondeli yo obe ozobondela bakotinelo infirmier aye atraite yo ere infirmier ange infirmier aye atraite yo soki changement eza te batindi mosusu soki eza te bamonika maladi wana esila te kodécourage te kokende banganga te bondelaka nzambe ti mokolo le grand médecin akoya Jéhovah Rapha docteur en excellence so atiti ata maladi yango balingi ke eza covid-19 ezosisa koboma bato okobika alléluia le grand médecin aguérira tout le grand médecin aguérira même basida eza maladi te na mokili oyo le grand médecin aboya ogeri te ye abikisaka tout mais soki ozomona retard na vie na yo babondeli yo obiki te babondeli yo changement eza te kozwa nzela te o nake na nga banganga wapi kobika yango te belela le grand médecin ye soki aye esili maladi efo esila
ye abikisaka tout na moto nyonso aza na kondima mona moto nyonso akangama na ye abikisaka yango yo moto ya maladi koloba teke babondelanga bapaster ebele na paster badelivrant non nano le grand médecin aye te moto nyonso akutana na le grand médecin azwaka solution talanga nazaki bilamba kopasuka nakutana ye bilamba epasuki normalement so aza moto ya motema mabe alinga azongisaka mokili na bilamba kopasuka na lobi non moto nyonso akutana na nga il faut nalete tenue spirituelle amemi nga alati apesika bilamba kitoko nalati nakomi kitoko lokola soda Jésus epe eza asolaka na bomoto boye nazwa bato so apeple so combien o bazomona me mama aza tomona un miracle eloba no ya kuna ozalaki soda okomi peme tomona motu neni donc mpona nini teni wana eza ya solo o nzambe alatanga il faut kokangama na nzambe ata obeli kotala kote na kote te baaccoucheuse bayaka kobotisa bamama oyo baza na douleur d'accouchement ero oza na zemi inutile okesa basanga ti so obatela zemi c'est la sainteté eza te osaliki nduma apres obengi lisu na mboka alo tindelanga kisa sanga te tambola na bosantu batela zemi no wana mokolo ozobota baotindela accoucheuse nga tunisi wa accoucheuse yango ayaka ndeni babi accoucheuse so batindi esprit ya accoucheuse akokotaka na accoucheuse azobotisa yo omonaka abotisi yo mpe eleki calme nzoka nde eza accoucheuse céleste aye kobotisa yo abi otangaka bible te baegyptien bazalaki na temps moko pharaon apesi mibeko boboma bana nyonso oyo bana israele babana obota ayebisi bafemme sage oyo lelo tobenga baaccoucheuse bomoni so bana israele baboti ale bobomaboma bana na bango mpesi alire bazoya nango baoganye mboko baobotola biso mboka bana israele so aza na douleur d'accouchement nzambe asali miracle na moi babota te ka na butu wana mwasi israélite alinga bota ale bafemme sage pongi balala pongi mwana kote abimi wu bazoya kolamuka bakuti mwana yo na beto no bayebi te bana yango babotama nini pharaon tomoki nga ayebisa bino boboma bana oyo bazobotama na kaka bana israele bozotika bango ndenge nini nde balobi mokonzi biso mpe tocomprendre te so tobimi na ntongo tokuta bango deja likolo mbeto babota ekozala nzambe na bango atinda baaccoucheuse na ya likolo donc baconfirme ke nzambe na biso aza na baaccoucheuse oyo babotisa bato se ke so oza na bonzambe nzambe akobatela meme kobota na yo nzambe akobatela yango donc unité tokende hôpital mpo toza na bahôpital na biso céleste babi te hôpital baokende bazwaka esprit ya monganga bakoti yango na kani ya monganga azotraite bazwaka esprit ya accoucheuse bakoti yango na kati ya accoucheuse po azokoexplike yo jésus so alobi akiti mpo asala opération akobima boye asala o te esprit na ye kokota na docteur akomosala opération abi momona elamba balata pembe wana te est ce que bango moko na wana baminganga bayebaka elamba pembe wana veti la sainteté elamba pembe oyo balata elingi eloba busantu bamosusu oyo balata vert elingi eloba esengo donc monganga opesa mbongo te foza na esengo monganga koza te moto motema mabe motema nko moninga alinga kufa mpo azangi 200 francs ozoboya opesa ekisi te me yo na elamba vert na nzoto monganga aza moto ya vérité so omoni alati sutana bleu donc aza moto ya vérité akoki kokosa te akozala nko te bacouleur nyonso baolata wana eza na explication nango me bango mo minganga bazomiyeba te omona monganga na sutana pembe me motema mabe aosa moto nko net na moni eza na camarade nanga moko servant de dieu aza na kinkola
monganga servante wana azala na sida te monganga aza na sida azwi tonga ya sida oyo atuba servante wana servante lelo aza na sida malgré monganga yango akufi me nzambe mpe asali servante yango akufa te nayebi te so obosani ete okutana ne na église ya mama Teresa mama wana abetela biso tala bana ne wana 2000 ans de ti lelo servante wana akufi te azali me monganga wana asala nini akufa quelle sorte ya motema mabe me yo na suka na pembe yango balobi kende koyebisa baminganga na mokili mosala bazosala wana eza bato ya nzambe likolo eza ya Jésus aza na clinique ne kuna babengi clinique Rafa ye nde ayaka na esprit na ye akoti yango na kati na bino il faut bosala na amour na bosantu me lelo eza te nzambe azoregrete balobi na biso eza te mpo bozosambela boboya komela kisi surtout bachrétien ebele baomema hôpital aboyi nini nokende ka permanent basambelanga botanga bible te botala basorte maladi Jésus aguériraki aveugle ya liboso Bartimi ayebisi ye kondimano eza nini olingi nini nalingi nabika ale obiki kondimano eza nini ebikisi yo Bartimi mpe mise efongwami akomi na mibale azwi potopoto abeti pate atie na soi na ye ekomi potopoto apakoli mutu na miso abikende na lisi basului keno sokola elongi obika bon kisi basului atoyebi te so ezalaka na Kivu so eza lac Kivu donc ozolongwa kina wa ti oke sokola elongi na lac Kivu moto mpe atosi orke so tali deuxième phase potopoto ezorepresente kisi potopoto asalaki eza kisi azwi soi na ye atie na mabele ekomi kisi atie na misu sikoyo olembala moko alobake mona te abike nosokola ngo na wapi na kisi basilui c'est-à-dire quoi era atie okisi na misu kosuka niveau wana te continue chaîne de prière lisi basilui c'est la parole kende koluka délivrance ata balobi pasteur yango aza na Kivu kende ngana okamba bato ebele so oyebisi ye tokende na église ya mama Stéphanie abi mosika kuna mais église basului bakenda ndenge nini nga na félicita bato ya mama olangi ya nzambe apambola bino pese bato bazowuta mbinza te na 17e rue omona ti mama mokolo aza na tikete makolo ebalukaka boye na prince quelle sorte à foi bazota kisensu na kisensu donc vraiment nzambe mama olangi nzambe apemisa bomoi na opuisque otiki eloko bien vraiment tokozala ta bongo te omoni moto so azosa bolamu il faut bafélicite ye mpe bandeko ya catholique nzambe papambola bino mama ya catholique akoko 5 heures nde bazwa mbongo bachrétien baza na nzambe solo nde balobaka désordre aya mpena kilti me toza bato ya liboso kobenga bango ke banzamba mabe tala bolingo baza nango me biso église na nsima ndako yesu aregrete boluka nzambe partout cherche Dieu atatona acte 16-17 luka nzambe okana acte 7-17 elobi yango luka na kotatone okodécouvrir ye hôpital Seigneur César mais prière accompagnée na kisi ya monganga prière accompagnée na kisi ya monganga eza te ke o te nzambe obikisa biso ka bongo te ata covid-19 nga azalaki na kisangani nzambe atalisanga ke covid-19 bozwaka matiti ya bamanga matiti ya lumaluma matiti ya avocat sinda ya goya ya savoka ya malala botokisi bozipi elama covid ezosila yango na pibliaki yango yo mto pibliaki oui na piblia partout nazwaki yango na kisangani oyo etambola ezali ndi mtosaki bon nayebi te so moto mosusu mpe azwaka me nga nazwa vision na kisangani kongo bololo te kongo bololo te bayebisanga kongo bololo te bayebisanga matiti ya malala
matiti ya manga, matiti ya goyard, matiti ya sinda, matiti ya lumba. Donc bamanga wana otokisi alokoti na se ozipi. Donc nzamba boyi te, nzamba bitomela bakisi. Est-ce que nzamba alobi ke kisi ezala te? Kisi efo eza nga natuni botoke na pe banganga po batini biso hôpital bo biso tokende banganga balobi tala na banganga nganga bokokende eza o ayebi ko matiti ya retraité moto ayebisi bino ke nayeba kisi ya diarrhée, nayeba kisi ya diabète, na soigna bien eza mabe te mpe se bakisi ya minganga oyo euta na matiti. Et puis botanga Bible te na Apocalypse 22 balobi bakasa l'arbre de la vie et so permettre na guérison en nation. Pe balobaki na Ézéchiel pour ne Moïse na yo zwa ba mfeta fiche tia na mai vandela et Moïse esila. C'est que matiti pe epikisaka. Menganga na pekisi bino botia makolo te bino ba chrétien ba bebi bino matoi so kena nganga abani ko yebisonga makamo noko na bino akufa alobi ke noti kele mbongo na cimetière noko na bino akufa alobi salabo bondi bango te nganga oboke atie ba bougie atie ba miroir azoko invoquer atie ba mai azoko invoquer bondi mela yete ata fongoli Bible mais era sali makamo eza le contraire na nzambe bobo ya ye mais so moto ayebi kisi o kisi ebikisa hémorroïde kisi ebikisa estomac eza mabe te eza mabe te eza mpe lisumu te ozokende kuna apesi yo condition mpe te oke kaka azwi matiti apesi yo mela hémorroïde esila eza lisumu te mais oyo ya condition oyo azopesa yo bacondition omoni kisi na ngai omoni kisi na ngai ne babana oyebisa ngai ke sokola na 0 heure wana kotia ata lokolo te nano azoyebisa oke komo na ngai teme na nzambe bo moto ya bongo azotia teme na nzambe opusa na pembeni ndeni oyo azoyebisa yo omoni kisi na ngai so babengi yo na ndako kondima te beta maboko bon ngai na ndima te vraiment moto ya bongo bino bana nzambe opusa na pembeni nete moto oyo apesi yo condition omoni kisi na ngai mbule betelo te vraiment mbule kobetela nga te ndeni so naza kota mbinza kuna bandako bamira milai na gombe vraiment nakotoke nani yoka condition wana omoni nde ozokende kotala nsima te ya donc ere babeyanga maade bokana boya kotala nganga ya bongo kotia lokolo no ata mokolo moko te oyo bato bakufa balobi bakoko no bakufa baosenga taba tokende koegorge na cimetière oyo baosenga soso totangisa makila komeka na yo te wana idole kokende te mais so moto ayebi matiti omoni lumaluma oyo so oniki yango omelisi bebe na kozukoso esila wana eza lisumu te donc nzambe aprécise yango awa moto aza na matoi ayoka mpese bato baloba toyoka te onga nayebaki te enganga yango alobaki azalaki mpe na bible yango nakendaki aza na bible mais oyo atie babougie rouge eza nini aza na bible bakondition apesi oyo eza nini aza na bible bapigeon apembe azosenga oyo eza nini oyelanga maki ya soso yelanga bapigeon apembe vraiment bana nzambe mpe bazokende nzambe alobi kende mama de bayebisa bango na mokili babongola mitema kala mingi te nazoya nalobi na minoko mibali bayoki nga te nalobi na baforme nyonso bayoki nga te bosikoa raison okopesa na mwasi eza nini opesa raison na mama de bras raison nini mpenza opesa tobongola mitema na biso nde tobimaki na kati ya salo nde tobandi lisusu kokende tozokende ka jusque là na découvrir te ke o jésus nga na découvrir te nobeyeka vie sikoyo awa tooke wapi alobi nazoke ezongisa yo nabi sikoyo wapi baoyo nayaki na bango abi mission na bango esili batikali mais ayebisi nga te ke nga komona nga jésus biso toke tokomi esika moko namoni ndako moko ya monene porte ka moko bakomi maison de brisement
nga pe na tangi yango maison de brisement na moni ndako wana nde alobi tokota mbala moko afongoli porte tokoti nini namonaki na kati ya ndako wana na kati ya ndako bakomi maison de brisement namonaki furu batuma mapa kama modele totonga bafuru oyo o batuma mapa o batu mwinu basala furu bamindele na yebi yango te mais nayebi te furu ba victoire so basala nde ni kuna nayebi te mais furu oyo ezala na mboka batuma ndako moko boye ya babrique siko batuma bamapa namoni furu abongo après naye komona na ndako wana baange na kati ya ndako wana nde bayebisi ayebisi baange wana bozwa ye bobukabuka ye mpe botuma ye mbala moko asilisa phrase te ka ndenge alobi bozwa ye bobukabuka ye mpe botuma ye ale bakangi nga ondire basoda bamosusu na maboko bamosusu makolo bamosusu bakangi nga na maboko bamosusu bakangi nga na makolo ango babandi kobetanga bamarteau na nzoto abi basali nini boza mabe bozoboma motuka boye bozobukanga mpona nini bozobukanga marteau mpona nini babuki ngai bazobuka na lembi nokoka lisusu te do maboko osali boye koya bo makolo osali boye koya bo do nakomi petepete lokola ngai alobi ale botie na fu moto moko ezopela nde bakotanga na fu bakotinga na fu so mpe na kufu awa so mpe kuna eleka ndenge nini o nayebi te me nazomona kake batienga na fu batienga na fu esili babimisanga nayeba mpe te me namoni nga lisu nga awa na telemi ne baoraisonne me awa babuki nga te batienga na fu te maboko babukaki te ana soki motu ndenge nini nolobaka na se ya motema mbala moko vie na nga ayebisi baange bozwa ye bozwa mai ya propre ya pembe bosokola mai bozwa savon ya kitoko brillant bosokola ye apres bopakole mafuta bolatisa lisu bilamba ya kitoko nde bazwanga bazwi mai ya pembe bazwi savon banikinga salite basokolinga basokolinga esili balongolinga mai ekauki bapakolinga mafuta bapakolinga mafuta bango nde baopakolanga nga nzaka kotala pesa lobo napesi pesa bo napesi on dirait bébé basisi kopakolanga mafuta esili bazwi lisu bilamba kitoko balatisinga balatisinga bilamba kitoko esili bapenyenga suki bie babongisinga mpenza apres bayebisinga namoni balance moko boye babikota na balance nakoti mpe na mati na balance ange moko atali vie asali boye asaleka bongo amama abi ça va tobima c'est-à-dire quoi viens expliquer nga omoni awa bazobenga maison de brisement bisika babrisa basali na nzambe bisika babrisa bana ya nzambe il faut leka na brisement il faut babuka yo omoni kobuka babukanga babuka lolendo nazalaka nango babuka lukuta nazalaka nango babuka coutume nazalaki nango babuka batoteme nazalaka nango surtout lukuta oyo nazalaki na so nakoseli oyo likama yesu abuki yango abuki bapanzi nyonso abuki buki ngai esili nakomi poussière atienga na moto na ziki do bakotumba yo oziki oziki kaka même poussière wana barecrie yo okomi na deuxième création première création na yo eza obotamaki na lisumu ya Adam na Eva donc moto mosusu asali lisumu moto mosusu asilikaki yo kobotama na kanda moto mosusu azalaki moyibi yo kobotama na moyibi eza lisumu ya Adam sikoyo ekokoma en Christ il faut babuka yo barecrie yo obotama na lopanzi ya Christ abota yo ozwa deuxième création yesu botala yesu banda mokolo babeta ye bazoya ne na Getsemani bazobeta ye bakangi ye mpo bameme na Golgota yesu alela te ata bazotinike aresiste azolela te babeti ye aleli te
mais nekulusu landa bien taba filme tala nekulusu babete ba 7 maboko alerité babete ba 7 makolo agangité balete côté ba 7 mutu aleli même pas ba melisa ba maya gai ba vinaigre atati atako tatate ne eba tirer le konga na mopanzi ka erba sali chup yesu agangi eza place à botayo tala moto a souffrir pour ka botayo mais moto a ozoto c'était yo komika ba tembe yo komika ba débat yo zotala ka l'opposition yo bien aimé l'opposition sans batie yo okoyoka mokola suka lokoso telaka monene oyeba ezala nini oyoka ngo mokolo tosilisa mais na oyebisa avante zelo oyeba l'opposition ezala nini mais oya kati ozobebisa ngo bien aimé passer na brisement ayemsinga bo omoni bapase rebele ozomona basali na nzambe ebele moto aza pase me ti lelo amela cigarette moto aza pase ti lelo amela masanga moto aza pase ti lelo na ekobo moto aza prophétesse me moyibi esila te lukuta esila te baprofesseur lukuta na monoko eloko nzambe alobi te alobi nzambe moto alobi me eza nzambe bato mpe alobaka te oyebi eza mpo nani mpo akota na maison brisement te babuka ye te so okuti pase na bino bongo tia mabolongo akota maison de brisement moto so okoti maison de brisement ata ozalaki moyibi efo moyibi esili signe oyo etalisaka ke moto oyo aza brisé il faut bacaractère akala amona yango perte apôtre paul alobi yango achange vie na ye oyoka bato baloba toza né de nouveau est ce que né de nouveau akomela masanga est ce que né de nouveau akomela basigarette est ce que né de nouveau akosala ekobo est ce que né de nouveau akokoinvoke bakufi o moto akokufa aye koyebisanga sango boye vraiment abomination o mama de boa koloba te bon nakanga monoko ndenge nini nga koto onayoka pasi ndenge bato bake lifelo pese namoni lifelo na miso mibale mpe na kati isi na kati ya lifelo nayebi ke ekozala graissement ya dent sikoso bato bake yango ezopesanga pasi pese lifelo wana nzambe asala ye mpo na biso te asala lifelo wana mpo na lucifer na batule bademon baange na ye wana mais lelo lifelo ezokoma ya biso mpo na nini tobongola mitema te pase na brisement bokana lolendo esila moto azoteya mpo alati sapata luxe atomboli lokolo moto azoteya mpo alati vese ya luxe alazolinga kofongola babuton mpo tomona jaquette eza na kati abomination tobongola mitema topase na brisement tomona biloko nyonso c'est rien vanité de vanité tobongola mitema na biso nzambe alobi mama de boa kende koinsiste ata babaye yo nga nzambe na kobaye yo te ata baboyi yo nga nzambe na koboyo bandi koteya wana ishanga depuis 2000 ans nake kotambola kota baes na tamboli nakele bafore équatoriale naleki nzambe bizonga lisusu ta na mboka wana etokenda bapotre mikael alivre na biso ezalaki ya kokende Londres babano benga biso kuna frère moko notanga kombo te sino okoyina ye abi boprogresse bokota Zambie boya me nzambe alobi bozonga Congo ebongi te Afrique nano ebongi te bowela poto mpo bozwa mituka bokoma na vie ya bien bosomba mapango na ntongo bamama baye kopesa vision mama Deborah nzambe alobi so bozokontinue kokende Afrique du Sud motuka ekobaluka so boke na avion bamama ledama so boke na avion ezozika moto so oke na bis ezobaluka occasion nyonso ozokota okokufa na dute na yesu apotre eza lokuta omoni makambo eza lokuta ondima yango lokuta apotre baza contre me na nsima motu mosu ayebi biso te ayebi biso te mpe azaka congolais te soki apotre abosani nga na bosani te na ndako ya mama oyo batia biloko batiaki nini ezalaki nini bampuku mpuku akokaboka olenga na le te mama wana pembe na église aledama na bosani mama wana mondele moko azalaki wana indien ayebi nga pe te azalaki na mwana na ye
bazwa porte moko kana lopa wana bavana mondele wana zo yebisanga nzambe hotel sanga za servant de Dieu mais plan na yo ozwi ke okende ok kufa zonga Congo bien aimé nazongi effectivement pour na yebso makambo yo siko so tianga teme ezaki te ke mbongo ezangaki te bato bandimaki ko soutenir biso eza bakonzi mosusu baza na otanga kombo te mais naza bomokonzi wana soyebaka ezanga andimaki kopesa biso babillet mais nzambe alobi ale bozonga Congo bokontinue voyage te bozonga te ndenge bozozwa pensa okende poto na lobi bozozonga te na kati ya mboka boke lisu na avion nzela Kinshasa te bozoke na train nzela Kananga eno loba boye même bato bandimaki kosoutenir biso bayebi ke makambo azoloba wana eza so ok donc bongola motema change vie na yo passer na brisement enlèvement eza mosika te tina nini tobandi bien tosouffrir bana groupe de prière ebimaki tosouffrir mais tokomi pemene enlèvement torate enlèvement bato mosusu bakota tobimi namoni nakomi kitoko en tout cas le poso na ngai change nalati bilamba bien tobandi kotama na vie siko nzela moko liboso emazaki bilamba kopasuka vie azaka liboso nga na nsima naotya maboko boye naozipa mais nalati bien vie akomotambola nzela moko nanga vie alobi boye omoni mpo na nini kuna banaotika na nsima mpo ozalaki bilamba kopasuka bizalela mabe nga nayokana na bato baza na bizalela mabe te nayokana na bato baza na bakaratere mabe te nga nayokana na bato baboya kosalela nzambe te mais tala okomi kitoko bilamba kitoko tokomotambola nzela moko asimbi nga kutu na maboko akomomema omoni mwana nzambe fo azala boye bien aimé soki olingi nzambe akota na motema na yo soki olingi nzambe asala makambo bien na kati na yo tika makambo mabe nzambe okomisa yo ami bobani kotambola na ye na minute wana okomi ami nani oyo abomela mi na ye likambo akobomela yo te tokomotambola place moko asiminga asoki ememanga omoni okomi kitoko na biye nakomi kitoko ko nde atelemi abi talanga ozomona nga lokola nani talanga ozomona nga lokola nani Nathalie nabi oza viete anga namoni lisu lokola nani nga amoni oka kote oza viete abi ozotia ngai ata elemo te eza na signe ata moko te ezolekisa ke oyebi nga talanga bi ozoyeba nga atali nga bivie nayebi yo te si tokutani kawa olobaki ozoki etikanga abi talanga lisusu bien 3 fois alobaki talanga lisusu bien ere alobi talanga lisusu bien na mbala moko alati elongi ya Yesu tomona na foto nde natali nagagishesi vie oza Yesu namoni oza Yesu nake mbangu nayamba ye ya mopepe ekwesinga kipe nalingi natelema lisusu nakeyamba ye abimisi barayon na miso do barayon barayon ebimi na miso na ye ebetinga barayon ebetinga akomi kongenga moya opusana te do barayon ezoboma mpenza miso nga akomi maboko kaboye vie Jésus eza yo abimisi barayon wana barayon ebetinga nga mpe nakomi ongenga yazongenga nga nazonge memoyo pusana mpenza ata pembeni boye te barayon nabi oza Yesu banakala obomelinga mpona nini yo nde Jésus alati elongi ya Yesu nayebi na mokili mpo ayebi ke abakotelisanga basorte elongi nyonso noza konveki te ifo alataka elongi oyo tomona na bafoto awa tomona na église catholique atalisango eza elongi nga nayebi naye koyeba ke yo Yesu après barayon esili azongi na elongi na akala ebi ndeni nazaki elongi ya Yesu ya mokili azongi liso na elongi ya bondeni abi mama Deboa Yesu Kristo masi oyoka na mokili ngayo Yesu oyoka Jésus Christ de Nazareth ngayo omoni oyo mona na kiti kuna na trône ezaki nga
omoni na trône na lata gloire ya père père bamonaka ete aza na kati na ngao comme na lati gloire ya père okokotalanga te okokopusana te okokosimanga mpe te me awa nazongi mutu yango tosolola na yo naza yesu oyo yoka botamaki nabi yesu ka moko balobi ma maria bota yeza yo abi ezanga nabi pona ni elongi wana ngengaki bongo abi eza gloire à père na kati ya gloire elongi nanga bakoka kotalanga te eyebana mpe te mais so olingi oyebanga ifo nalata elongi moko ya fils abi mama Deboa omoni barayon na transmettre yo eza parti ya gloire kuna mbote na pesa yo oyoka cram eza parti ya onction mais oyo na pesa parti ya gloire a parti ozokita obanosa mosala na gloire nanga nga na pesa gloire nanga na totalité te mais na pesa ka ndamu obanosala abi mama Deboa a partir lelo kende na mokili yebisa bango naza nzambe loba ke Jésus obozo boya yende nzambe yebisa bango na kati ya kiti namoni Dieu le Père te namoni ka Yesu avandi me na gloire ya Père na bibongo nda ye kotuna nga mama Deboa baptême nini yo zwa baptême nga yoka oza matata olinga kozwa baptême te nga bi kasi nazwaki baptême nazwaki baptême nazaki koma Sabina bapesanga koma mama Deboa abi babatiza yo ndeni nabi badinisa nga na mai pasteur azwi nga adinisi nga na mai alobi okufi na Yesu osekwi na Yesu alobi bino nyonso mokili bozwaka baptême wana nga bi te bato mosusu bazwa na kopa mai bato mosusu bazwaka na se drapeau bato mosusu bazwa na moto bato mosusu bazwa na bassin do batie mai na sani basopeli mutu bato na bato baza na baptême na bango abi mama Deboa kende yebisa bango clair que nakutani moi Deboa j'ai rencontré Jésus-Christ alobi na nga moto alinga ya enlèvement bake didise na mai bazwa yo badidisa mobima no penza eza kobwaka mwa mai na motu te eza kosopa mwa mai na miso te badinisa mobima na yo odini pum na se ya mai aleba to moli yo elingi eloba okufi na Yesu osekwi na Yesu oyebi importance ya baptême wana bazodinisa na mai soki mpenza opriaki bien ozwaki décision ke ya solo na ndimi kobongola motema na ngai nakoma mwana nzambe bakaraktere mabe nyonso etikala na mai malédiction etikala na mai maladie etikala na mai soki omoni moto azwi délivrance babatize ye me maladie ezosila te afongolaki motema na ebie te makambo mabe balobi teke boobela te abi bokobela me eza modele boobela te il faut bozwa baptême na kati ya mai abi mama Deboa yo avant ozwa baptême ya mai babatiza yo baptême ye yabi oyo akopa mai te abi mama Deboa bazwi baptême wana mai basopeli oyo na motu nini babana oloba nabi nga nayebi na nga te me baloba batu na mama baptême est-ce que on dimi Yesu ya ndimi est-ce que oboyi satana na makambo ne nyonso ya ndimi est-ce que ndimi kokufa na Yesu mpe kosekwa na Yesu mama baptême na nga azondima me ezaka nga te nga azali bebe na maboko abi mama Deboa yebisa na mokili baptême eza engagement personnel oyo moto azozwa na nzambe eza na intervention te ekozala baptême te osali intervention moto mosusu aloba na place na yo eza yo moko ozozwa engagement ke apartir ya lelo nandimi kokufa na Yesu mpe nandimi kosekwa na Yesu me oyo bato bazotuna motu mosusu eza mabe abi oyebi conséquence nde botuna motu mosusu nabi nayebi te abi omoni bebe otie na maboko bebe ya bato aloba te ero otuna bebe ondimi kokufa na Yesu mpe kosekwa na Yesu bebe akondima te eza motu mosusu andimi nandimi kokufa na Yesu mpe kosekwa na ye me na minute wana mama wana azondima
soit aza lukuta direct à transmettre lukuta na bébé, soit aza moyibi à transmettre moyibi. Donc ba caractère ebele otomoni lelo bana bazo nyoka manango ezaka coutume te, ezaka papa te, ezaka mama te, mingi wutaki na bato babimaki ba mama batem na bino na ba papa batem. Soki aza ndoki ka dès que on dimi ko kufa na Yesu ko sekwa na Yesu wana ya dimi apé soki ndoki pe ka wana. Mais yo koto omona ka ozo boma bato ye ba te ki ndoko zwara wapi. Nzoka no zwaki mokola batema ba bébé. Ba lobi yebisa na mokili ba baptiser ba bébé te. Bébé mema ye na église ba bénir. Ba bénir. Abi mama Deborah. Ngano kopela de bino na mokili te. Talanga Yesu. Et na ye mokili. Ngano yebisa bino makamyo za sala ki eza marche pour na bino. Na ye na mokili, il faut marche à baptême na talisao. Place na zalaki, na place Jean-Baptiste ezaki loin. So ba 100 km, so ba 200 km. Menga na beta ki makolo. Ka oke Luka Jean-Baptiste. Normalement, na sa mutu bona ko benga Jean-Baptiste, aye pe na ndako apesa mama ina kopa so pelinga. Mais na ki Jean-Baptiste ko tazo boyo baptiser nga bingai fo na zo baptême. Ba didi singa na mai. Mais bino boza ba mai na basimanda. Boza na perte mo bosala te. Oli bo baptiser batu na mai. Bino bozo ba kopo, bino bozo ba moto. S'il vous plaît, maman. Je vais vous poser une question. Maman, il y a toutes quelques questions et sur ces missions, concernant le baptême. Est-ce que Lingi? Les amateurs notés à se poser question les amateurs. Les amateurs nous ont noté à se poser. Est-ce que moi j'ai ma maman là? Exactement. Je me tombe oui. Au facilité le sautage. Ok. Yesu tanga zwa baptême. Pour le baptême c'est au jour où ça au kufa na Yesu, ko sekwa na Yesu. So yemo Yesu là que non zo baptême, ils pas kufa na nani sekwa na nani. Ya bano le banga zali kufa. Naza bomo ipeli sekwa. So yemo akufa na nani sekwa na nani. Ya nozo na kati na saka na Dieu na biti nini ya nozo la baptême. Ye ba baptiser ye au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'à koufi pour na Père, à koufi pour na Fils, à koufi pour na Saint-Esprit. À ce qui paye longo na ba. Ce qu'on a tout ni bateau ba baptisa makili bosu a Yesu. Pour autozo ba ke Jean-Baptiste ba ki bondimela Yesu azoganga na désert. Bato ba ba baptisama avant Jésus, ils étaient dans bateau ba baptisama. Yesu akufa na nte. Bato ana ba wana ko mi bato oh Jean-Baptiste a baptisé avant Jésus. A baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kufeleni. Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que ko baptême eza ko kufa pe ko seko. Parce que Yesu akufa ki na nte ko kufa na Yesu pe ko seko na Yesu. Yesu akufa na nte bato na bazwaki baptême. Ba sa ba kufa ki donc ba kota na mai pona nini ko zinda pe ko Yesu asaki akufite mais prophétie aliwa Yesu ezaki depuis kala. Na ko répondre pe na place wana c'est-à-dire pardon apôtre nazana na même maman. On moni prophétie aliwa Yesu. On moni to yena ngato moni Yesu. Nazana ba réponse na nyonso. Yo na ngato moni te. Bala liboso pe azana ngope ka. On moni Yesu na botamité mais déjà ba prononcer à robotama. Esaïe 9 verset abalobi mwana akobotama mwana akobotama bakobenga Père éternel bakobenga Dieu puissant bakobenga admirable prince de la conseiller prince de la paix wana mais azaki abotami te elle bapesi prophétie mwana wana akobotama akokufa pe akosekwa Yesu azaki abotami te et puis bapesa yango na Ancien Testament kala kuna. Question posée. Jean-Baptiste na baptisaki omoni likambo ya bana luka ba baptisama
que il faut baptiser parce que yé moi Jean-Baptiste fouiller azolo ka ba kufa na Yesu po Yesu sa prophétie c'est le bama yé Jean-Baptiste nani wa baptiser ki pe nana l'accès Jean-Baptiste faut que ba baptiser et ça na kati ya Bible est-ce que na tawa ka ba no baptiser te oyebi te ka hermé rouge kauki ko kati sa wana ba kati sa ki eza baptême mais Yesu ayaki pas tali sa véritable baptême kaka ko traverser maintenant Yesu ba no zo baptême te Bible lobby tala omoni baptême angozo kufela wana baptême ozo kufa na kopa mai Moïse atongi tabernacle azisi kotonga tabernacle nzamba lobi ke zwa banganga nzambe nyonso ozwa mai osopela bango ezaki baptême mais Yesu aye na véritable baptême ye moko azindi na mai nyonso wana ezaki ba baptême mais Yesu aye alobi na bon yango te e koma propre moto adinga mobima penza mais babi ke bango sur l'un ndeko ba ke bazo baptême bazo katisa ba katisa ma jour bazo baptême même babi bango sur bikaite parce que mtema bango ezema makasi mais ata lelo bazali mama ati lelo bazali ezana moto boso ba dîner ça na mai mais motema mabe mama yo moni nano te moto penza o ba dîner ça na mai mais azandoki est-ce que bazo ko expliquer biso au moins problème ezawa hein maman bazo ko expliquer biso boye erozo zwa baptême ezate potika lisuna kindoki erozo zwa baptême eza lisute potika na moyibi c'est-à-dire erba odinisa yo yebisa moyibi ketika lao ngana sekwe donc eza bongo batu soki omoni lelo moto fi baptême na utolo ba maison en brisement passer azotea maintenant na kota maison wana te moto moso pe akozwa baptême a comprendre baptême te mais après baptême on mélane masanga mais ça te que symbole eza mabe te eza moto a rendre symbole mabe te so comprendre na tuno débat esalemaka na baptême parce que au photo toute la question très bien pour bana nzamba comprendre likambu ya baptême ya piscine odinisi mutu mobimba po ana yoke foka mutadinda mobimba OK na odinisi muna ma njili sala débat te fois que kama njili faut piscine te est-ce que ce adindi na piscine parce que piscine peut chola là baro odinisi mutu baro vider piscine na kodindisa la ma njili le ba kai comme bien na ma njili ba dozo kufa tout ça ba ko bloquer ce que dindisa mutu na mai na piscine mabe maman et to crier piscine et ça marielle nzamba lobie likola parole sa science connaissance donc o batisa yango eza nzamba ya ko batisa lote et na moni que non kuna na njili eza très dangereux eza musika pe bato ba okufa bana o ba komisi ba 15 ans ba 12 ans moi to me mamba na njili ta ko kufa vraiment en crier idée nanga na sali piscine nanga ya bien eza pe na mai o etiolaka liduso mai etiolaka eza lokola pichino na moni na ba Congo na église ya Sebeko batia tuyo monene o etiolisa mai so bayebi ke bato bazwa baptême batondisi mai na piscine babatise bato ebima mabe pwani balobi ke moto azinda bazindisi muntu balobi ka na mai yo te bomboka wana so mai eza te so na mboka wana baza mai ya minene te neka ba plateau la bateke eza mboka moso ya mai minene eza te katu ba mai ya mabulu donc moto azwa baptême te on se comprendre il faut que ba penser de l'éternel so tali bien mai ya so loba eza te ka o ezo chola so za na mai ya bien pe bon na piscine na Basaïd à Betsaïda c'est ba bien Zaïd lac ezali lokola temps badinisa bato babadoko ya ndeni donc il faut que ba penser de l'éternel souci ya nzambe na kati ya biloko wana nyonso alingi moto penza zinda pe batombola ye so na ba piscine mabe na ngwezo zalaki piscine ba vida ngo na mukolo moko ba vida ngo batondisa na mukolo moko te so neti mutu mopona mai to mona mai njili mutu akozinda jambe ya nekei ngai na système de pardon na question na te poani question na zo répondre si opose nga nga na orépondre na kobosana mpe ere baréponse baoyelanga kopose nga bakestion te ozopose nga du coup 4-5 na kobosana si wana siko na nga pose motumba moko te wana na répondre te olobi ke yo pose nga question ke par exemple na bapiscine mosusu oyo ezalaka badinisi motu ere badinisi motu mai bakitisi te
olobi bon yango na lina yebso ke za na piscine te babatiza bato babomi mai parce que na tamboli na baeglise ebele nazo koassiste mpe ndenge baosala eza so batonisi mai ya piscine mai ezocola mbala moko. Bon, est-ce que parrain et marraine c'est important dans le baptême? Bon, présenter le témoin, mais on reçoit charge dans la importance dans le témoin. Asa témoin dans la effectivement dans le baptême. Asa le témoin. Mais ils ont prouvé. Jésus. Na yebisa yo ko tuna nga makamoteke bibliquement tuna bantoma tuma bapo. Non, ezali Bible sur le pardon à Thomas, pardon. Thomas, pardon. S'il vous plaît, Thomas, pardon. Zéla, non, Thomas, pardon. Thomas, Zéla. Quand la répondre au cas, il faut trop avancer. Bible les autres répondre boy. Je mets les ciels les témoins, je mets la terre témoin. Ce qui s'appelle le na zo tia likolo témoin. Ma belle totamola. Batu. Parrain na répondre à maman Deboye binanga apôtre comme si maman Deboye je vais dire bayokana mais naza pe pour l'apôtre na yebisa ki asel na lobi yo za selte yo za yo na musala na yo omoni yo oza selte oza yo na musala na otangelaki classe oza yo na oza bino biso pe na musala na biso pe onza bapesi biso na lingi na loba bomi mama Stéphanie micro la ona no peut-être kuna ekoyokana te na lingi na loba bomi d'abord pona makamba nzambe pona makamba nzambe tolukaka to aider Saint-Esprit te eloko liboso la koyebisa bana nzambe tolukaka te tosala lokola tozo aider Saint-Esprit il est complet molimo mosantu na kati ya témoignage ya mama Déborah soki obosana baétape nyonso ebandeli nzambe asalaka selo temps selo circonstance selo situation ndenge ezalaka ozomprendre na bisika mosusu lelo soki tozokende évangélisation tokozwa motuka awa tomati tokenoki na bibwa toketeya me na ntango ya kala babanotambola na nini bapôtre banotambola na yesu okotunake bazalaki na motuka eske bango nyonso bamataki na punda il y a na bamoment mosusu ezalaki mpo na enseignement boye na ntango mosusu ezalaki mpo na enseignement boye ozo comprendre lorsque Christ azopesa exemple ya kozwa mai ndenge bayene na mai ebale ezokita bazindisi ye abime d'abord même la Bible dit si vous ne lisez pas les Écritures la nature aussi peut vous enseigner c'est-à-dire ezokopesa d'abord signification ya monene po baptême eza na deux phases première étape c'est l'engagement du cœur. Oh le mutuazozwa, là on ne voit pas ça. La sanctification ce n'est pas quelque chose à comme on a les longues. C'est une confiance intérieure que l'homme pose avec son Dieu. Alors tant mutuazu engagement biso tozo komona que c'est que de quoi se peine la maté andimi ko zo baptême par l'acte tozo mona zo que nous kokoya na mai kobima. Alors pour essayer de confirmer que mutoyo azwa baptême eza non seulement pour bamona ki ndenge bazinisi na mai bakangi ba photo ezoko lakse muto azwi baptême lorsque bazomona état ancienne ya vie na ye elongwe muto akomi na conduite ya sika. Alors mai ezoko kita oyo ndenge mai ezoko chola eza pe na signification lorsque mai ezoko kita ekotika la ko matata mokolo moko te donc c'est-à-dire vie na yo ancienne lorsque ça part pour du bon. Alors na circonstance au bandeko bazala ngo peut-être bisika bazali peut-être na raison akoloba mai eza musika soit bazo banga kufa d'abord lorsque ngai apôtre Michael nazolingana ke de ko baptiser bateau je dois d'abord m'engager avec mon Dieu nazo ko prier pour la temps wana nyonso eza te ke to lali to lamuki ne na ke ko baptiser apôtre Michael tika to s'il vous plaît to komoko na suka déjà nazo si sa phrase alors nazwi na nota ya ko bondela Jean-Baptiste mama abanova na gombete na limetete. La Bible dit il était dans le désert. Batunde babana kolongwa na ba ville bazokende ko rejoindre ye. Soki mai anjili ezo bangi sabato. Est-ce que mai mususu ya mwa pembeni na bango oyo koza les autres les koza la te. Soki yango ezo la te là s'engage que Dieu. La Bible dit les choses cachées sont pour Dieu. C'est que Dieu nous a pas relevé mais révélé je n'ai pas l'état ya kokota na sikango. Sinon ko banotu na ngai bongo Adam na bota ki ye bongo koko nezala ki na non. Ce qui est caché c'est pour Dieu. Ce qui est révélé c'est pour nous. Mais Thomas, likambo le bien pesant ma tête pour être soit ko chama itina ba piste disons na ba salle de bain ndako na bango
tozwi bakamp dernièrement pasteur na Kinshasa ayebisi mutu chama ina salle de bain na yo tondisa plein na opeso baptême partir ya musika na téléphone kota na piscine disons na piscine to mais na salle de bain chama bien ye ana Kinshasa kota sur na bizindo zindo so zindi au nom du Père au nom du Fils bimasiko na lobby d'ailleurs c'est faux. C'est faux. Merci. Okonda na mabaka musu do kolo lingo aider Saint-Esprit si na lingi ko sa ko orienter de komoko azwana no baptême te azana na Ituri azana est na Lubumbashi. Moi je vais prier est-ce que na yambisi Yesu na tangise malobanza na bondeli pona yambisi Yesu. Ce qui église moko nzinga pemeni ezalité pona yo kozwa conviction. Au fur et à mesure andimi déjà Christ wana comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Amen. Na aider Saint-Esprit. Maman Olandi n'apporte à lobby à côté lui. Te à lobby ndege Bible zali témoin nzama lobby ke na ebsi ok parrain a rozaloko la témoin. Yo lobby ke ezana biverse ni. Yango ebsi ok nzama lobby likole ko za témoin mabele ko za témoin. Mabele aloba pas za témoin. Témoin oyo azoloba na mabele za biso ba. C'est-à-dire bakotia bato baza témoin nanga ernozwa baptême baza témoin nanga enosa mariage mais bakokota makambo nanga mususu te. Merci to comme la sukali le bana sukali numéro de téléphone il va souka vraiment tozo ko bana témoignage silité tozo landa awa to komi na place na kutani na Yesu nde to kota na place o Yesu atuni o ezota la makamo. Il y a explication, il y a les 7 tonnerres. En tout cas, au monde en Apocalypse 6, ndenge Yesu abana ko expliquer nga ke ba tonnerre déjà il faut voir mi. Nde erto koya mikole koya tozo lobango na ba pasi nyonso o ekoya après enlèvement. Ndenge nini diable aroya ko mir batu ba rotikala. Donc etikali to mona ngoso to mona ngosi wana to pusana na monde terrestre pesa makambo nyonso na lobby kama monde invisible ba prison satan o mona na raté na lobby monde céleste mais etikali na monde terrestre ya monde terrestre est aussi lisa makama lèvement makama laisser tonnerre est aussi sango tozo kota monde terrestre makambo eza na kati ya mokili penza o ezo salama na ba wenze na ba partout na ba hôpital tout nde après wande makamamboka nde wana ba kolakisa pe ya courte durée oui ya courte durée mais comment étape ni ya courte durée tozozwa awa erto silisawa avant to kana place ozana Jésus soki pe otikanga tan wana tolinga tolobango lelo to desina pete ezaka esprit ya nzambe elobi tokata mpe se koexplike bato na monoko bakocomprendre te il faut toluka moyen nano todesine dessin wana so todesine yango esili toexplike yango tokoti les 7 tonnerres wana etikali ka monde terrestre ere etikali monde terrestre wana tosilisi bolandaka siko témoignage ya 2007 on a kufaki na temps opération. Merci. Numéro de téléphone maman Deborah. Numéro de téléphone nanga eza 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3. Merci. Nous sommes numéro de téléphone à maman Deborah. Maman Deborah na CP Makas. Merci. Nous sommes na moto mo kokana. Oui. Ba baza elongi moko. Yo bino boza bino ngape na nga. Yo sala misala mi balawa. Omoni yo na yebisaki ozana koi na koibenga ni koyiba. Donc na komi ko étudier on dit que c'est évangéliste hein. Oyiba makamwe belé mais batu ba comprendre te. Mais là en tant que prophétesse na yebi que ozana ko recopier nga maleme. Gloire à l'agneau. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur nous bénisse. Nos maman Deborah Tokutena Mikolezo, papa Guilabala, maman Lolo, maman Louise, maman Betty Kokile, maman Foura Tabou. Tout le monde, nous vous aimons beaucoup. Ciao, ciao. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba.
La minute on a 4 pena katikata saki ya fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe